Oh non, bah, ni pour n'albi père ma bête, hein. J'ai un pour des choses à cacher na fingi. Ah, bon pour des choses groupe naïe. 10 ans à garder groupe One et les cantiers. Depuis ça, c'est 0 sur 10. Oui. Et pour de la cacher au bain de sa tête. Au coup de l'icône à Nini. Bon, même si je suis un sentiment, je suis un pour le président. Pour dire, ah, t'es, ah. T'es, ah, papa. Ah, Joanie. Pour dire, rien. Bipendo mama na balaki yo na tangwa dipendance wo izalaki makambwen ten ten ye mubadi ndoki ya mubadi abatu ya mubadi ndoki. Mesdames, Messieurs, fidèles de Kilongo TV, bonjour et bienvenue dans votre émission. J'ai le plaisir de vous présenter cette émission aujourd'hui, car je reçois pour vous un artiste et comédien de renom, un très bon artiste, vous allez le découvrir. On est avec lui ici, nous allons nous entretenir pendant près de 40 minutes. Il va expliquer son parcours et puis les réalités dans le monde des théâtres congolais. Il est là, lui c'est Lia. Papa Liandi. Bonjour papa. Ah oui, bonjour papa. Bonne santé. Ah oui, santé là, moi, qui bien dans la RDC. Dans la RDC, mais ça va. Ah bon, quand Papa Liandi. Bien on appelle Lia. Lia, ton Lili. Papa Liandi. Ya Lili. Lia. Comment ya Liandi utawa? Ah bon, comment Liandi utawa na scène? Na scène wana tant na zaki na école des artistes et pas ya Zigora. Vous avez pas Zigora? Première promotion ya wina winzo biso. Oh. Vous ça là neno longue pas Zigora. T'es bon ah. To longa dia mona malomboto. OK. To banina malomboto na et pas ya Zigora. To longwe et alors to longwa il y a que groupe sans souci. Ngana ke bafana. Bafana et pas ya Akuna Matata. Jolas. C'est un titre succès. Makasi bafana succès makasi. Tarasgo. Maman top. Tarasgo bafana Zidane. Zidane. Adjouri. Ba Fiotingoma. Non bata makasi penda ba Safari oh le dans groupe sans souci. Longo ba bengana ekuna. Ba bengana point. Masolo ntoke mule ba bengana. Ah tika. Donc tout ça qui est belé penda, belé. Après bafana. Bon, après bafana ne bon bafana ne venam te salinga boya pour bafana tito mininga na les leaders. Après les leaders tito eko tsanga na Nzonzi nde Tilelo. Nzonzi nde na iko kuta na suna Richard Mukoko. Tukuta na Mukoko lisuwa na partia Mukoko sous temps tokanga mine. Mukoko na kotambola na tout singa sur na nouvelle vague de vie. Queen Mother après on a sous Angela Mukoko bon on a joué les sous et pas ya maman prophétesse Bijou la reine donc Angela Mukoko tout tamboli tilelo né na zana ngaboye kaka Nzonzinger na mon appel groupe évangéliste oui au joie to kota ko te na kota pe na la pe na groupe évangéliste on a tant président Devo ça va diriger groupe. Gabi Sakepoto. Voilà, Gabi Sakepoto. Le tirale na président Devo, na Papa Godé, na ba Ali, ba Personam, ba Maindu, ba Pauline, ba Pati Melanga.
Et maman donné pe nazo monona mao qui voulait. Il peut ça qui na. Oui, oui, kasi Mao à partir ya bafana te. Pour Mao pa ya bafana. Donc to quand même sur makasi à partir ya bafana. Wana moi parcours na yo na mukuse et pièce nini oebimisa papa Liandi. Ah bon, awa ou bien na libanda. Ah bon. Vas-y Goura, au long qui na yo te découvrir que vraiment été. Mais tu jouais qui. Tu jouais qui mais invité. Na ba faire un peu tout ça, ba pièce c'est belé. Pièce c'est belé. Ça pièce c'est belé ça problème mais OK, au marqué na pièce bato ah papa na joué bien papa Liandi. Ça ni biso ça ba qui rabi, tout ça là ba nani mokondi, au senti ba pièce c'est marqué. Ah bon ba titre na habité. Na bossa ba titre. Bon na Nzonzi pour film en liboso na Nzonzi na joie qui titre en zaki epanzama kita wana joie ka nganga. Joie nganga. Bon. Après epanzama kita bon film le suzo bina ya makasi yo bina na joie combat spirituel na joie na morga mama emo. Ezaki na ba vieille chaba ba sonzo ba maboli ba ya koko donc un film wana na sur comment il marque papa Liandi ceux qui ont joué tout le monde na batik ya sans souci et moi ba blo asia tout là et moi on était symbiose wana zo ngo wapi bon neti pona personnel na Mathieu Matondo Matea bon c'est normal pour wana famille famille wana pena mwana kasanga propre yo mwana kazine to ye mwana kazina ye mwana kasina la météo ba kasina na météo o météo mwana kasina ba benga onoko benga noko dozande kwa mama ya ba sans souci ya ba météo ba na kasina propre ya sudete lelo soki météo libala abala déjà soki likambo météo le yo hotel matin que noko au lobby noko ngapena noko propre noko ba yo ndeko fali ayemba noko azanga mbongo mais ça nécessaire na matanga wana yo ngai neti fali ayembela yo o fali ayembela ngai noko ba météo noko ba sans souci nani susu noko ba beya koko ya ba pepito koko ba bibiche nani mama mado bokilo na yo bokilo noko azanga mbongo mena makambo nécessaire noko tanga pene na bengi so noko lia ndi mais pourquoi tout ce temps okenda pa ya moi kazina ote sans souci wana quand même aux en pouvoir bino pe batabando ndo boza noko alobi fo bato sabando ndo ba Congo et okenda pas sans souci te pas météo te ba sali ba succès bien que météo pas sila na mais ça la succès tena météo ko to joie pétro mais ça la succès asila pourquoi asila azali te succès o asalaka c'est ba bengi météo comment ni ba benga kai nyama solo série wana météo azali azaka pourquoi joue pas na ba météo na joue pas na ba on joue pas météo ya kokota groupe te ya kokota groupe te ya jouer kaka ke abenga noko na ke na jouer sili ya kokota groupe te okota groupe te point pas ya Mathieu bon na regretta makasi na regretta na bon ta ilaka mama nzambe ko zanga ko yeba ya msune to lobaka so ça va kufa tu vas ne pena to solo là yekuta regretta fort ça maintenant ko ngana na ko pani yo na mona ko joie ka va ko pa tu misusu ko dara samedi to kana ne ke non mardi photo kuta na ye mardi on courage puis à kindeza ngate donc après quelques jours na yo ka kio ba sali opération bon ko yeba pété que non ako kufa bon so kufa tembe na ngana kota ya kopana na regret nango pona yango ya penda oui ingesa bien makasi so na zaka pembeni ingesa bien ngasa lo bien ande ne ke o récupérer mouvement o continuer récupérer mouvement te o ta ko jouer so na mutabongo bo jouer place moko en même temps muto yo so ka en scène o senti bena que non te acteur
ngo enyesa nga bien nanga na baksa su ya mingi oya ye dans le sens wana so ozo jouer obimisa bilo sans souci mais mingi ba oya kala nebite so yo moko remarka ate oui eza bon série wana nebite megela so ata série ya asombi bipendo mama na balaki yo na tango ya dipendance wo izalaki makambo ten ye mobadi ndoki ye mobadi ya bato ye mobadi ndoki Yana voilà, il n'est pas le neveu, il est donc l'oncle de Sans Souci, Mathieu Matondo Maté Sans Souci et Météo Nyamasolo. Il regrette beaucoup pour ne pas avoir travaillé avec Sans Souci dans son groupe. Et Sans Souci a Kéi, Bazao Luka Moutoupe dans le groupe, pour jouer le rôle ou pour remplacer, il y a tant que non qu'on a. Ok, n'a été pour Nani. Ah, non, qui était, non, qui était. Non, les goûts n'en a déjà groupe. Président Poudre des Chats. Pour diriger, tu as l'accent. Tant que président, Yebi, tu sans souci que là, pouvoir on est président, c'était pas pour rien. Ah bon, même si ma chépé d'arara, sentiment même, tu sais là, pour un chapeau de président. Pour un moment, il y a un président, il commis monotonie. Moi, je crois comme un maréchal. Ah, si tu le vois comme un maréchal, à mon avis, il y a un pour un CPI, c'est un président. Qui non que chapena qui président boyena ko jouer pour dire ah t'es ah il a joué quoi t'es ah papa ah Joani et là joue moi maintenant il nous a forcé qui non maintenant qui acteur maintenant dans scène va jouer né maintenant acteur jouer pour dire rien soyo za kana wese mboko forcé te jouer na oboye ça la boye et kenda jouer non yebise ngam no yebise oh d'abord au moins que non par rapport à ndenge moko le groupe atire la groupe ezali kolo boye ti lelo ne groupe echité le groupe sans sipenda que non moi maintenant groupe sans ezoli comme le ko il quitté mais d'habitude les assurer leader azate izalaka bongo te mais ce qui peut bao ye moko atika sur ti lelo bazaki na groupe mais groupe peut ngeza mais sans ça tira batebele atika ba poudre atika les bâtons pe bazaki atika poudre président de ya mouvement bâtons pe batika bazaki kasi bazalaki mais sikoyo na absence na ye kolongola bato wana moi teke yango mpe esalaki groupe na fo ekita bato wana toboyi te mbo poudre odirige mabe bato wana oyo balongwaki bake nani asali groupe oyo mpe efandi neti groupe sans boliwa Omar groupe neza kofanda groupe ya Omar te nalobi te keleki poudre aka likolo poudre ya likolo na nini poudre ya likolo na nini poudre de chasse likolo na nini oh papa muntu ya mutu fo asalaka mosala ya bande osala ça théâtre poudre azalaka katie obande osa théâtre katie wana kala mais soki akontinue ne ya msumbe mpe na miniti akovoyage na akokoma lokola bazefi lokola bapuma lokola soki moto osala katie akosala mosala mosusu mais lokola katie ezali mosala ne fala continue ne kaka na katie pour na théâtre bon malgré te o papa même kaka na groupe oyo moko aza ese na bafilme tu oyo ezoleka moi tout film so ebandi kobanda même na première épisode ti soki basuka na 5 ou bien na 6 ou bien na 7 ou 8 yemo mona ka jouer avec quelque combien ba tableau pour un épisode moko mona jouer ka tableau mon point pour que notre travail peut être moké pour na yo topé famille sans souci groupe sans souci ezali pe na port na famille ah bon on est aquí entreprise ya yemo na matière zaki ya yemo ko entreprise na salaki ton yemo ka salaki bon net na minute ya zate bon tu connais habité poudre na mama doso ba sala ndeni doit tu habiter on faut retourner à poudre ça va tout na poudre sur to juillet to zan papa rianti
nayebi te mbo tozosolola masolo sans souci parce que aza oncle bia sans souci mais bokilo na mpe Mahamado tokoma omona mpe trop na TV Mahamado veuve sans souci akoma bémission ça boye baveuve azala boye quelque part vous ne reprochez rien à maman oyebiseni tant que bokilo ngandi mutu na oyebiseni yokani te biso d'abord nga ata bokilo wana lobaki nga fu basemeki nende bato bakoyebise nga nalokwa mama oyo naboteli ye mobali nga kolobaloba te soki mpe nazali mwasi nde sava me lokwa na mobali boya te te simba te oyoka makambo yango oyo esako ndeni atanke mama bon bapekisaka motu alingi akendeke motu oyo deja saki epa komi ata bote ye eske oyoka c'est bon totika na makambo poudre de chasse po ngaza na makasi tomona kaka nga akwe moko boye ya mabe nini oyo tolobi eza ya makofi moi teke soki komi ya makofi fana ekomaka mosusu yo kozobanga no bangani mpo nalobi mpe ya mabe te bona nafingi so bayebi biso te liandi oza moto ya maboke wana bafingi yo rabi wana journaliste bafingi yo bongo sikoyo so nabi poudre de chasse akacha nafingi nasalaka mpe théâtre nga na journaliste nasalaka mpe théâtre naza bato mosusu mpe edingwe mpe akache asalaka mpe théâtre edingwe ajoa bien émission eza yango bieza ajoa bien edingwe ça va so azojue osanti moto aojue nzambi wani edingwe ajoaka bien mais poudre de chasse nde aforçaka yango olobi ti sans souci fatigue ata mouvement mpe edingwe kabo azalaka kaka fatigue ata mpa kabo lia tonton lili tozo masiwo na biso totika biso masiwo bakache bakesaka kache oui bakache basala kache basala kache bata maboke basala maboke tosala maboke oui eza bongo eza injure te makasi c'est bon tozoi na biso lia ojouer un temps okomi no banzondingi omo olobi nzondinge pourquoi nzondinge lia oza na groupe te et pourquoi osala mpe groupe tobi bona bunda neti naza na ngaba to makala kote ya mina makala te makala pemeni na ngaba nasala groupe na ngai mpe nakamba bandeko nalakisaka bandeko mosala osonja nango te bon mpo na kosala groupe ya nango facile mais kosalaka te mpo na sentiment kaka lokola namoni intel asali nga mpe nasala te donc esenga yo mo mpe lider fu ozalaka na mwa eloko oui mpo ntango osali groupe yebake non obakisi baproblème mpo soki acteur no azwi problème soki ayepa na yo ezali na obligé fo pesa mais soki moto aye oyo te eza te quand même ozomona ndenga mpe lider na osouffrir omona ntenga mo sikoyo boyo oyelanga so bon te ebongi non moto aye ata ya mingi te opesi ata mwa ndambo ate nakendaki pa président te malgré ya mingi ezali te mais ndambo emonanaki esa bien esala mpe bato bazala makasi na nzonzingi na ndenge individualité so basali groupe esimbaka te nebi te so osala analyse wana lokwa banani vidéo na makasi mais groupe esimba tu viens de dire ça esimba bon tu viens de dire esimba te tu viens de dire balika we eleka na digital te eleka mpe na biso tv natala mpe na jouako apo ojouaka nde yango wana oyoki ma na quartier baobeta mpe lisolo tu viens de dire oui eza na ntango elobango bovi de loin yo olobi esimba tolongoli mpanzi sunjata asala groupe yaza na groupe te ndonzingi yaka pakaloyo asala groupe pakaloyo nayebi te te nayebi te so asala groupe nayebi te asala kala esimbaka te José de Londres asala groupe groupe no ezali te wapi yebi yango te standard eza wapi ezali te barepeta wapi baleka wapi
Ah bon, koleka na habité. Koleka na habité. Et bakata. Oh, bon groupe nezaliti. Ba répéta wapi, ba leka wapi. Oh, et bakata leka na biso TV. Ba répéta wapi. Bon, puis ça répétition na habité. Tu ozolinga no sa groupe te olingi to koya neti bandeko wana quelque part ozana na raison. Mais sikoyo. Kasi ba oh. Ya pagalo ekuti obi oyebi te so asala groupe. Ah bon, habité. Kasi sikoyo na yo na bandeko msusu na tangi. Na poudre de chasse nani aleki. Ah bon, poudre de chasse groupe na ye. 10 ans à garder groupe wana ezoleka na télé. Groupe wana ezaki sans aussi mutasala groupe ye moko sans souci à Koufi poudre de chasse azui chapeau 2009 ti lelo 2021 en 12 ans groupe ezali ezoleka na télé bazo répéter bazo recruter bimisa ba acteur asika. Oh espace sans souci antenne ye mo mutatikango oh sponsor ye mo mutatika azo pe ba sponsor misusu le quoi sponsor ni au poudre azo na tanga ba kombo te pona sa publicité ça va ngana mona ngote on a yo depuis sans souci à Koufa 0 sur 10 oui pour groupe ye mo katika groupe likolo bo mais groupe papa groupe eza ko chité kolongwa na bato na totangi le quoi ba Pierrot totangi le quoi ba Serge ba Omar ba belé ba Gingombe bato tu ye mo sans chatika bato suka safari ne bata bengana safari ba bien point ah ba bengana question na venir expliquer makambo na comme rabi songi rabi mtaloba ki boy bon na répété safari pe bon il veut marier ko jouer pe ça vraiment safari lisusu ah raison ce que ba bengana kele yango que safari to zarani na ba fa bi bien jouer ti oui mais na lobit to zarani ba fa to tani groupe mo ba fa safari mutu mo ka ke no bu sali film kolukele kaka mwa ba tableau moko boye que non vena bu pesa et charge wa mais ma bato rien que jouer dans la pena na moi c'est mais poudre ça va olingo to tanga comment on a été pardon to les gars to les gars to songa lisolo ya lianzi et donc to zela ote na makambo groupe kuno zate te oh na zate point so nzamba kaminga na sa groupe na sala obi mbongo ka so mbongo ye nango bon so pe na mbongo mona buya so na mi chope ka neto abo so pesinga ta moi paquet mon boy mona pe ga yo na sali émission pe na recruter mona pe lobi na benga ke na yaka okuti pe plein mona kiyo na bozo benga majabu oyo yembi nzembo moko nzembo na makino bien na majabu na majabu wa liboso majabu mwana liboso ya kufaka abanda kusala na oya mibali ya kufaka dedi mama pogolove palado kabela ngambongwe lukola luye na kisasa luluka musala na dimete lukeba na prince ya boulevard mundela kuyaka kudia midi leli mama ouais biso mtemba nzembo na bosani sepela te ni pas soki aza sepela te ezati mwakala na banana na nzembo bwepe amachipa bando yemba ngotro Mana no ida nje momo ya nanyo ale rasta ko siko na machichi kwa bandoe ma siko ye abalola ka na mboka na biso kikukuma bakute di rasta man betu bosi tu butu kitata mosi betu bosi tu butu mama mosi mini mwana pangi gei mwana ngwase mini mwana pange ale rasta pu ale rasta ku emamwe ale rasta ku kikukuma bakute di rastaman kikukuma bakute di rastaman kikukuma bakute di rastaman mini mwana pange gei mwana ngwase mini mwana pange ale rasta pu ale
Vous avez soutien à Batabandondo. Ah, mais rien. André Kimbuta est au sommet. André Kimbuta, rien. Il est hôtel. Ça moi pas si tant aux moins bandé comme ça baké pas baluba au moins soutenir. Soutenir bango mais biso Bandondo bien mais basé belé. Pourquoi ça bonté bangwachi na mono betel bon man ndinga ba yoka. Na beta ngoko trop bana ba mama bana ba bashuku bana ba yaka bana ba kwangwa bana ba masimanimba mimi na pangeno mimi na ngwasi mimi na mwana mimi na tata mimi na ibana ngwasi baluba batukiokie lombona ko mini bana ba mama bana ba Bandondo ya body bato apparemment en toi il y a les sans soucis, c'est-à-dire que quelque part au héritage et jouer les sans soucis wana tant au jouer bongo et bato bazo apprécier bato balo banoni otikala na ki sans soucis wana to ozala lia te bato bena ba na tikala na ki sans soucis ya rebelle bena ba ga ke no tikala bongo ko changer te oui jouer comme on a sans souci, on a imaginé. Oui. On a imaginé. C'est non jouer. Tout na téléphone pour téléphone moi na autre chose na pour ba yibara. Na zaki penda na moi babio ko ne belé mais. Moi yibara na sala nga fa yibanga téléphone bilo ko tokenda. Moi yibe c'est ça là bien. Moi te me wala sala nga fo. Na mona ka fo makasi po babio wana zaki na kati c'est nécessaire. Ba yiba lo mususu atika. Ba ne lo mususu atika téléphone mais ayibanga téléphone ayibanga sans souci na nga zaki na kati. Yibio vraiment. Ade mu yibi abianga bato ya lemi. Na oyeba wa na ba pété téléphone dans la poche na surtout ka boye téléphone ezate. Mais habité. Mu yibi pardon. Soki ozo yeba lisusu. Est-ce que egomona pe ata biozong? Egomona, est-ce akondima? Akondima. Avec ça tekali avec mongo. Photo luka ba image wata côté mususu. Ata ba YouTube to luka ka. Moi te. Mathieu Matondo Matéa, le véritable MMM. Tu veux ça sur cette marque, cette image. Yo ce que j'ai imité. Ouais sûr que au tika pe image lia ba ndete obeta so sans souci. Lia anja. Lia ndi pardon. Non tika ko? On a qui sans souci? Oui. Oh. Je n'ai pas dit que tu son chakou femme il y a dit pem tando jouer le roi son sia il y a dit ce pe ya wana do ba bando zonga mingi se batangi sans sia bara kita batanga ouais mais maman chako akufi ka diombo ye wana pa tukotika biso je crois qu'on rêve malobi et d'habitude ba comédien bazo kufa bazo kenda bazo kufa pauvre ndenge to lobaka lui aussi a oyepeka na ligne pour le bani par rapport à bon siko na habité wana nazo ebisa nani pour message aux anango yo monyo ko ebisa nani muyibi o ayiba yo téléphone de jeu lobby ya to ko ebisa nani mais ce qui to kufa pauvre en même temps obiso to sale ba evret ba evre quand le même théâtre obiso to ça on peut ba gourou ba salade. Et on peut pas Nigeria ba salade. Bon suko poani ba on ba ça bien biso to ça bien. Mais d'abord na gouvernement pe gouvernement na biso faut batala pe bakana biso surtout na étape au benage non pepo yaki pepo ujo ya benage non ba ba na banda kuma bino bo sale effort bo jouer moi même si mutu a un souci atali gag al seke mon pe bungise ba bakansi misusu mais biso bato to foxe bongo to tika ya rabwe to ka gag mon boy to sala gag wana le quand même tina ba chaîne nationale il est capable ba Molière mais biso bato sala ngo karaboy si vous faites dans ba pays misusu quand même toujours mérité pe ata moi eloko artiste comment tu peux mériter ka so beaucoup fi ba c'est le matanga moi bientôt honorer lianza to honorer mama cha on est ka diombo ba ko honorer
mais mabe elo pa lutumba ndolo bakena te si vous avez besoin ya mbongo bopesanga na liango ntango mona aza na vivant boze ya teke non na kufa quand même andolo ba bien goluwa mashako news to wana o basali sali ote o basalaki batikaki boye ote bapesaki boye ote leki boye ese mashako aje balisute keno bapesaki boye ntango azalaki vivant soki asengaki kaka keno ote nana besoin boye mabe pour biso bon baartiste congolais tozala na biso baorphelin de père et de mère orphelin nene gouvernement bozana mama Olive Lembe nga na nazwa te eloko te epa mama Olive Lembe nga nanu te nga nazwa te ata mbala moko ngai nanu te seke na oconvaincre te na convaincre na ndeni tolobani libabe te libabe bon nayebi te soki eza nini soki tosisi na oselo prière toko soki mama Olive abengi bato abenga mpe yo soki bao bakenda kuna basala bango prière tosala na prière ezalaka na kondima to baobenga ça va mama ni mama pesi ata mwa message te anniversaire ne yote ekoleka eza na mwani kaka mwa passé na suka po yanga ezalaka na juin nga lokwa le raisi yaye mpe na juinte ye le 4 nga le 5 nga le 5 juin joyeux anniversaire merci ça baninga peti joyeux anniversaire bambotama elamu na bino baasiben sesuyu na bino baasiben sesuyu bajoyeux anniversaire bambotama elamu na bino nyonso lia comme ça na fin na ota théâtre ou mais la bière obi bière ezaka na alcool oloba bongo bière ezaka na alcool omoi te soka na mongongo alcool ne mte soka omoi te soki bacho na pota ndenge sala akasi oyo soka biso na mongongo ezaka alcool so yomela kama bon po ekausa bapoto eza na kati te oyo te tozala na bapota na kati alcool wana mte ekausa bapoto yo ngomela alcool nini oyo batya na pota kazi oyo batya na pota yango batya na kati ya bière yango omelaka yango namela bière mpo bapota ekauka pota tozala na bapota na kati yango donc soki omela bière omeli bière ekausi oyo bapota wana so na minute to ba yo nzonzi nkaka yo bazelo to groupe songolo so okota nakota na groupe ya moto wana nde aosepela te aosepela te mpo toujours à répétition nga babengi nga oyo tournage bon sikoyo nakende rep bien nakende tournage bon soki nake rep bon bibwele sikoyo na poko bibwele te bana bawine bana bazalaka bana sikoyo bikelama bato nzambe oyo mpe ya kitoko boye ke oyebisa bango ke nati bolio nakende tournage te mpo nakende rep baoyoko te bani papa okenda rep te kenda oui kenda tournage okenda répétition tozwi nini na tournage nde tozwa donc président na osepelata omonake no te yango wana mutu na monde ya théâtre Mike la Duchesse alobaki miso bazongisi boye oyokaki yango nayokaki bi bato ya théâtre bakanga na mibale boye tournage lelo neti yolinga tournage mingi après ozwi fille moko to ser mo bokei ozwa ndenge nini sikoyo kasi nde Mike alobaki ozwa ndenge nini kangu na yo te rabi oningi mpenza keno nga na yo tolingani te eloko te mpo tozwi ka place moko après tournage na jour na keno linganaka mais d'abord omoni place oyo basi na mibali bavandi bolingo kozanga te ata na église mabala misusu ezoya omona mpenza bato na matanga boye mais bolingani mpe libala ye na feti boye bolingani libala ye bongo place oyo boza basi na mibali bookota na aire nyonso tu mais soki bolingani mabe eza wapi basiliki babi fale pas la Duchesse alobango na TV est-ce que eza secret lokola Aminata na Plis komoni eza na nga komoni ne balobango Plis mabidi komoni yango na te komoni Plis mais komoni ya ndako vainqueur vainqueur
balingana pe kana na ba tournage ka luka siko balingana kite lelo makamna bangwa ya siko bazobala siko mabeza wapi oh mabeza te place basi na mibali ba okuta bolingo ko zanga te ezate ke no bazwa siko ba yineli la duchesse nini batombokeli la duchesse nini te batombokeli po yenda lo ba mabeke non place ceux qui tournage sili bozwa bakanga na mibali te ava bozara mibali wana lo ba ke si bolingana ki jamais que bolingani te mbamo boye ozuka mutu ke na ye mutu ngo kozwa wana même kaka ndimi pe nazo ke ne kaka ti OK alobi pe loko te boke ne pas foutu chambre non c'est boke c'est que balingana mais si pe bat balingana te na théâtre bo pe sa bolingo poani yemo Jésus ava kenda tikela bisoni bolingo oh mabe ke soki ozwi mbeli otubi muninga kofi wa mabe mais o ya bolingo eza mabe te Kofi l'homme d'Alegi na TV par rapport à ma maman Olive Alobaki, Kofi Alobi, Bato Basiliki, ba comédien Basiliki, bien que tout le monde ait Kofi Alekagi pour s'en pardon, à s'excuser, à s'excuser par maman Olive Lembe et ba comédien de Fachaki, réaction wana au Kofi Asali. D'abord au Alobaki, nandenga sengi pardon. Aloben. Vous êtes sous-informé. Silika qui a Alobaki a déplacé moi là, mais moi les gars qui a sengi maman Olive pardon. Ah, tu sois sengi pardon, ah faut que limbisa. Kolimbisa. Le gars il m'a reconnaître que nous salaire mabe aleki a sengi bolimbisa. Ah, ta maman faut que j'arrête monter mon nene. Un concert na tara ningi za que no ndiga balba que no ce qui moi na salelio saleté aliboko kata liboko te o sola kaka pour boaza mama za monter mon nene. Ndenge po moneli sa limbisi to te. Ndenge moneli mama otima aza mama olimbisa te. Olimbisa. Sa limbisi. Olimbisa. Iloko te po eza pe mbali boso te ya mosusu ke no baloba bongo so kofi alobaki bon. Aza mama fo azaka motema monene olimbisa. Kofi aza na concert na arena je crois en mois de novembre. Bandeko msubu babia beta te po bitumba ba combattant ezo continuer apparemment so abeti zaka to tombo la culture na biso non. Ah oui so abeti zaka le kompe ya Congo ti. To so abiata papa liandia ya pe na concert wana eza pe idée bien. Il a bien quoi de la forêt à même peu bandeko na biso monte que ça la bien. Akashi il a ma bête il a bien. Ah oui, bah depuis bah c'est qui bah j'ai payé moi qui s'y n'a pas. Kofi, mais moi papa liandie. Nathan c'est un signe totika na 5 minutes, bah projet à venir à papa liandie et andé. Allez va en émission. Bah projet oh ya art. Ah ya art. Il y a la possibilité de zanga, il y a un lobby projet, mais possibilité zate, hein? Ah, possibilité zate, à ton lobby, hein? Zaga alobaki na ne kaka, eleki nango après. Voilà, tu comme na suka, mama dédicace ça. Ah oui, ah on est go zanga ta. Bon, on a peu simbote na salon Céline na Londres, Bossitoko, na doyen Isaac Alvaro. Na pesi mbote na Trésor Mbambi na Dallas, na pesi mbote na Colonel Daniel Eco Force de Frappe, na pesi mbote na Empereur de Makosi papa na Madine France, na pesi mbote na Bébé Ndeke Mimi na Ngoi, Clara Mutete, Clara Yelo, ingénieur Michaud Mutete na Canada, na pesi mbote na Dorcas Buzitu na Canada, na pesi mbote na papa Pati ya ba Pati na pesimbote na nani misusu na botani et comme la gope ozoleka na nzela bato bamona kana tozo jouer ba oseka yo moi ba te beso ta manjela bo moi so atelinga ka seki boseka nga point o elongo so to monya seki sa biso abi bo fufu papa na lia fufu te o lia fufu te mais lieli no wana zande msusu tende ni nakata gande ba titu bakata bonga kata mabombale oh nakata libo moga na kati na tina soupe na milite boba bakata nene ka nengwana bakati ba tina soupe ba milite ndenge nga pe nakata bonga nakata boye nakata ga
Voilà, donc comme nous sommes à Lisolo, nous papa Li à tonton Lili, artiste et comédien, je vous dis très talentueux, on a ébi, nous avons fait ça Mouangulu, on a eu des talents, ça là moi bien, il joue très bien, c'est pour l'année mingi, c'est pour l'année, tu bête moi Lisolo à parcours naé, prochainement tu sur la sous sujet d'actualité, tu la réalité à théâtre, on est sur le théâtre éco-film, sur le théâtre Zali, boy, bon artiste bazo kufa kili, théâtre éco-film na monté. Théâtre Zali, éco-film, théâtre Zali. Voilà, tout ça. Là, on a très prochainement, papa Lia. Merci, Lévi Cyril Arsène Modabu, le garçon capable, plus fort que toi n'existait pas. Merci beaucoup, Pasteur Kossi Lando depuis Belgique. Merci, et pas Fiston Bastende, FB International Agence Assure. Mamé Mili Nzemba Naboustaniote, Edith Marquis Beauty. Merci, na soutien na yo. Fils Kinkela, Angèle Kinkela, merci, Panabino, Nathan Kifuta, Oazasi Mabilili. Pardon, Nathan. Christian Soumani, désolé, Christian Soumani, merci Panayo, merci Nabandeko Nyonso Balinga Arabi Mavinga, Nakansi Trésor Tingi, kuna un son, Gauthier Kele na montage, merci équipe Kilongo TV Mubimba, merci na soutien Nabino, Pasteur Ringo Mambote na Bostaniote, Pasteur de la foi, merci Panayo, Moussala Eko Stala Makaka, merci Nabino Nyonso, merci Papa Lia. Ah merci Rabi, merci, Nyama Pambola yo. Azong c'est mingi en tout cas, nandingo rezona kinga po oyamanga émission. En tout cas, merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizot Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, elle dit que Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International, FB International, Souka, FB International, Danger, FB International, Adega, FB International, Masolo. Balobi Kunande Masolo ya kati, Mosusu Olela, mais FB International, Yamone Masolo. Papa, on est sénat. Oh, kasi na kani ya Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh, Papa, continue suki. c'est na défi. On continue suki. On va commencer à la bande, papa. On continue à la bande. Mama, akati usugi ndenge nini? Osalili produit nini? Maman nangai, tala produit asali. Zazu, produit ya kala. Basali la namo susuté. Et quand il est sous des communautés, na sala ko sugi, na kata sugi. Non, katanga sugi de papa. Ah, tanti, j'ai une fille au point où il est levé pour dire c'est la sugi. Donc quand on signe, nga sugi na wana yata awa kala, bakata nga sugi te. Tala nga depuis na koma na sugi bele tala. Yango, moi c'est qui tout le point où il est là éviter.
eloko osala suki na. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso. TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube. Bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatinyoso Kilongo TV